remercier, tozali koremercier bino mingi bayebi omesana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com. topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomesana kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali kolekana na ndenge ya verite yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino baye bomesana kolanda émission na bino bozalaka ya www.zoommail.com bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini mokolo ya lelo tokolobela bino na likambo oyo egali moyembi monene ya congolais oyo avandi awa na mboka poto na belgique na ban azali moyembi monene oyo bato nyonso tu basili koyeba ye na kongo ya ndeko 6600 volt tokoloba mingi mpo na ye mpona clip oyo awutaki kosala esepelisi biso mingi komona clip kitoko komona mpe loyembo na ye kitoko oyo bandeko tutaki kotiela bino mikolo eleki mais lelo tokolobela bino bakalite nini oyo ndeko oyo azali na yango mpe ezali ntango nyonso kofrape ezali ntango nyonso koreflete image moko ya kitoko bandeko ndeko oyo azali na inspiration moko bandeko babolingo soki biso bakongolais tozali mpenza na mitema ya bolingo tokoki kopesa maboko na ndeko oyo po ete akende liboso na eloko azali kosala ndeko awuti kosalela biso clip moko bandeko babolingo po ete tokomi komona yango ya miziki mingi ya kongo bamusicien congolais ignorance na bango azali na yango ezali kaka ke asala clip atika tolo ya bana basi libanda polele atika nsima ya bana basi libanda polele loketu po ete bazali komona yango nde ezali influence yango nde ezali kopesa ete po ete bato baya po ete basomba ba cd na bango to ba dvd na bango alors que soki totali malamu bainfluence nyonso mpe basalaka wana ba dvd na bango mpe etekamaka na yango te ndenge bango balingelaka maintenant ndeko oyo 6600 volt bandeko babolingo tozali koyebisa bino azali musicien moko aza na inspiration tomoni déjà avenir eza epai ya mwana mobali oyo mais tokosengana kaka na ndeko 6600 volt azala na entourage moko mpe ya bien et surtout akangaka bato na bacritique acontinue toujours mosala na ye ndeko asali clip moko arespecte banorme nyonso tu ndenge ezalaka en tout cas ndeko soki lelo azwi ata clip na ye bamemi yango na bato ya censure oyo bazali na congo bakoreproche na rien parce que ezali na baclip mosusu tomonaka oyo bamusicien na biso ya congo mpona basalaka baza kosala baclip mpona na bango clip bamonaka ete fo batika mwana mwasi ya bina bamoitié ni wana nde bamoni ete clip nde yango wana mpona ete nani badiske etekama or ezali bongo te tala ndeko oyo tout d'abord loyembo ayembi loyembo moko capital oyo ezali koenseigner oyo ezali koloba makambo moko ya kitoko et puis na clip na ye autilize mwana mwasi me tala ndenge mwana mwasi oyo azali na clip mwana mwasi wana alati kitoko azali mpenza na ndenge oyo enongokani me azali kobina aye na barythme oyo te ndenge tomonaka bamisusu alati majipa mokuse ati libanda banini yango wana nde eloko biso tozali koloba te soki miziki ya congo tozali korespecte banorme ya boye en tout cas miziki ya biso kokende liboso ndeko na biso 6600 volt tolobaki yango malamu ndeko ata biso tozali chaîne oyo tozali kosala tu mpo lelo mokili emeka koyoka biso mais tolobaki tokobanda ntango nyonso kolobela yo ntango yo ozali kosala makambo ya malamu na ntango yo ozali kosala makambo ya malamu yebaka ete biso mpe tokobanda toujours kolobela yo mpe tokobanda toujours kobeta loseba ezala te tolobeli yo na baémission na biso na ndenge ya lingala mais yebaka yango te baimage na ntango tozwaka tosololaka mpe na bacolaborateur na biso awa baallemand bayokaka yango bayokaka mpe miziki na yo mais kozala surpris te un jour soki omoni oyoki un jour ntango mosusu ubie na radio ya baallemand balekisi miziki na yo mpona kolakisa ete tozali kosalaka meme mwa baeffort mpo ete toyebana kotombola yango makasi yango tolobi ete sika ozali koboma inspiration ozali na yango te ndeko mpo ete toyebi bacongolais ntango moto azali na baide ya koluka asala likambo baconseiller bazalaka te epuis moto aboya mpe po mpeso conseil aza te mais ntango mosu osali likambo bato babali komona wana komona baconseiller congolais babini ebele okomona moto nyonso akomi kolakisaka ye nde ayebi okomona 6600 volt omoni poto ifali osala yango boye poto ifali osala yango boye alors que ndeko 6600 volt asali eloko na ye malamu mais bamisusu baboyana mpona kocontrole tokoki te conseil eza mabe te eza malamu mpona koyebisa kotalisa motu malamu na mabe mais oyo biso oyo bacongolais ezalaka nde mingimingi baconseil te mais ezalaka te bacritique tipo wana mais place wana ezalaka bote fala sala yango boye soki mais soki yo ndeko oza wana osala mpe eloko te mais 6600 volt asali eloko faut quand même tobetele maboko yango tosengi na yo ndeko 6600 volt continue mosala na yo continue toujours na baloyembo na yo ozali na inspiration nzambe apesi yo alors sans plus tarder tokolakisa na bandeko oyo bazali nanu na ignorance to bazali nanu koyeba te yo si osali clip tokolakisa na bango clip oyo osali mpe botala qualité ya clip wana botala banorme nini ndeko na biso 6600 volt arespecte ezala na ye moko elateli alati ezala na mwana mwasi oyo autilisaki comme danseuse botala alatisi ye kitoko donc koloba ete azali musicien oyo azali na vision de loin oyo biso tozali komona ete un jour soki mpe totie maboko musicien abonde kosala un jour lokungu ya congo na mikili mwa poto tolanda clip na ye nsima tokozongela masolo na biso
Soki muntu akipoto bakoma tonga ye otala ye kuna akabaka sute depuis akenda na poto abosana bato ata sardine ya pamba tindaka te meninga afiraka na poto oyebi yango te barealité oyo ya poto oyebi nyonso te bajournaliste na RDC bayaka na poto bayaka kofilme réalité nyonso te kaka kofilme bato ya bilobaloba blonga nalataka avec ça soji Louis Vuitton poto nyonso oyebi ngai mokonzi ya fashion na dejenaka na maki vinaigre mpe salade de thon. Oh ça c'est voltage. Bampasi ezali be poto ezali yango paradis te awa na poto bampasi ezali be poto ezali yango paradis te basaper misutu monaka na tele peut-être si bakoma potokala esi bazwa misala yango bayaka kolakisa bilamba tokanisaka soki moto akomi potombala moko pe yakomi na mbongo mete eza bongo te ntango moko mpe ntango nazalaka mabanga nakanisaka jamais poto pasi ezalaka me ntango ngai moko nakomi terrain namoni réalité oyo ezalaka wa yaya papa mama tonoko lekto tantino aza na poto famille to pire masa aza na poto osengi eloko abi aza nango te ndeko na ngai kozwa ye mabe te ifo kofutela palin courant mai mpe kasi fo koluka mpe kolia batax mpe epa kofutela studio deja 300 balles soki osengi mbongo bapeso mokende konanga sepela kosalaka yo na poto ndeko nange ezali pasi kolamukaka 3 okokende mosala oyo ebandi ba 5 heures na nzela okoleka malili makasi mopepepe baneige makasi yekobeto meme na elongi awa na poto bampasi ezali be poto ezali yango paradis te awa na poto bampasi ezali be poto ezali yango paradis te mindele misu balingaka bayindo te ya kosala nyonso po alukelo problème apres akende epai ya patron koloba ba n'importe quoi po babengano wana nyonso nde babasa poto nga na bula jameke awa na poto bafaser mpe baexistaka menga moko natali na misu na ngai ya mindele kutu baexistaka donc pasi ezali partout soki moto azalaka na kati ya poto atindeli yo mwa mosolo ate mosolo yango eza moke yo mpe luka osala te commerce moke po motu oyo atindeli yo mbongo yango soki ayoki kosalaki nango commerce ekosala mpe na plaisir na motema soki azwisu mbongo mbala nsima peut-être kutu kosenge te me ye moko na kati ya motema ne ya kotindela yo mpo osalaki nde mayele kwa